se peut tomber mango dans mon thème de biso mobile. Jour de la grâce. Mukolo nangolo. Un jour glorieux. Mukolo lobiko. Mukolo kembo. Ce n'est que lorsque ce jour arrivera à sa fin que le jour du Seigneur Zalinde tango mukolo yo ekokoma na suka nangonde mukolo na kanda na nzambe ko banda. Paul l'a écrit très clairement. Paul a komiango polele 1 Thessaloniciens 5. Il écrit: Vous mes frères bien-aimés, bino bandeko na ngai balingami bozali kati na molilite pote kolongo esutuka biso lokola ba miyibi pamba te bino bozali bana ya pole bana ya mokolo. Lorsque nous avons chanté le cantique, tango toyembi loyembo Sainte Onction demeure sur moi. Epakoleme ezali likolo na ngai. J'ai été submergé et imprégné par tondeli ngai que c'est précisément l'onction qui nous enseigne solo de epakola minde ekotangisaka biso makambo manso molimo na nzambe nde azotalisa biso azofongolela biso makambo eza koya mpe azoyebisa biso mpe asosolisi biso yango maye basakoli balobaki na bantoma oyo bapembaki na molimo mosantu nde ntinango tozotanga na mokanda na Yohane lokola epakolomi na ye ezotalisa bino makambo manso mpe eza ya solo epakolami etalisaka mingimingi koyokanaka na makomi nde boye nyonso tozokoteya oyo tozosalaka na baeklesia na ozotalisa esengeli ezala ndenge ezalaka na ebandeli kokomparezo masanga eza na mutuya te epimelo ezali bobele liloba na nzambe nasili kolobango awa na banzi mikolo ya suka awa nazalaki na Londres bapesaki ngai buku kombo nango bozongisi na kati na eklesia ya makambo mokonzi oyo ezalaki kitoko natangi mobuku yango na lombango mpe mpona sosola mokonzi na buku yango ezalaki nini zuka nde naye komona ete elobami eza na litomata moko te na ma ezosalama lelo bato bazokoma azangi emoniseli na nzambe mpe libanda na oyo nzambe azokosala sasa hivi ezali bobele wana nde esengeli koyeba ngolo apesi biso ntango ekomami ete kolobela mpona bozongisi makambo manso elobami polele nakotindela bino mosakoli Eliya ye akoya kozongisa makambo manso bongo bilaka biso epesemelaki mokumba na biso eza nini kotalaka makomi na bule mpona komona kotala ete soki manso elobami ekokani na liloba na nzambe nsima komona kokokisama na lisakoli na Biblia. Nabikaki mpe mwa ndambo na suku na ngai epai bazoteya na lulenge ya boloki makabo mongo na nzambe balobeli yango mpe te natangi mokanda moko te oyo esimbi ngai na motema nakomeli bamokomi oyo apesi ngai mbuka yango natindi na bango mikaba mateya ya ndeko Branham oyo ya malamu oyo ekoki kozala bomoko na se ya motu moko na mosala ya guérison esalema ya makasi wana natalisi bango nini elobami bozongisi toza na soni te mpona koloba ke ndeko Branham azalaki moto nzambe atinda moto azalaki na nguya na molimo
pour nous apporter la parole promise Yeah. pour ce temps et amema atindamaki mpona kopesa biso liloba na elaka na ntango na biso mpona kokotisa biso na batoli na nzambe. Azalaki na bobele nasenga bozongisi nyonso te, kasi azalaki na lotomo oyo ezongisami bomoko na nzambe. Akokaki bongo kose refere na Jean 14:12. Oyo Yesu alobi misala oyo naza kosala bino mpe bokosala yango. Amen. Na ndimi mpenza mpona biso lokola eklezia ya liloba, lokola eklezia eza kondima ndenge makomi elobi eke bozongisi ekosalama. Tokoki koloba elobele mosusu te. Ngonga ekoya wapi? Matthieu 5 ekokokisama. Matthieu 25 oyo bakososola ete solo bato na bwanya bazare na wile bongo baono mosusu bazangaki yango, bongo bakoma kozanga yango. Bokeseni ekomonisama na baoyo bandimeli nzambe na baoyo mpe bandimeli nzambe te. Lelo oyo tokomona yango bokeseni wana te. Kimi ezali pa na biso mpe biblia biso. Na bokutani toza na soni na komona ete na bokutani na biso bomo eza te, kasi lokola eloba na nzambe ezwa biso. Une mentalité ici en Europe centrale. Nous avons makanisi euti na Europe centrale. Ce que nous ressentons intérieurement. Tokyo koloba oyo ya libanda te ndenge tozo yoka oyo akati. D'Italie. Quand vous arrivez à Milan, ce qu'on comme en Italie, un peu lent, na Milan, il est mort ou sans vie, mais plus les autres koufi, bon moi plus les gens sont vivants, soko ke na suite, les sont plus vivants. Mais il ne s'agit pas de notre réaction humaine. Que le canabo mutute, kasi awa du fait que chacun puisse réagir. Etali na lolenge na bumutute. Personne qui n'imite pas ce que awa ezalete bato ba mekolate oyo bato mosusu baza kosala, kasi biso moko tosimbama na liloba na nzambe na ngolu na nzambe, bongo mosala nango esengeli salama mutu ye nde boye ya nzambe nde salama kati na biso. Boye tokoki kosala na lolenge ya bosembo na nyonso ezoleka na kati na biso, na kotalela bandeko biso mibali. C'est un peu plus facile pour eux. Ils n'ont pas besoin d'attendre. Ils sont toujours de sur la rue Azusa à Los Angeles. Na rue Azusa à Los Angeles. Étaient réunis pour prier. Et que ce sont les Noirs de Los Angeles qui consciemment ya Los Angeles expérimentaient la bango solo fusion du Saint-Esprit en Amérique. Et l'homme que Dieu a le plus utilisé, il ne pouvait pas bien voir d'un œil, mais l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. L'Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient présents. Le mouvement pentecôtiste a pris son essor. Le tournant, oui, du début des années 900. Dieu savait très bien pourquoi il choisissait d'abord ces personnes. Car avec eux, il n'avait pas de souci à se faire. Ils dansaient quand
Cela se faisait donc tout naturellement. Naturellement. Après qu'une vidéo d'un grand rassemblement à Lumumbashi a été montrée, la réaction a été si puissante. On a dit que ce serait bien on pouvait transposer ce qu'on fait ici à Grenoble pour que l'ambiance soit la même ici aussi, n'est-ce pas? Ici aussi. Nous savons que Dieu a fixé le temps et l'heure et était patient pendant si longtemps. Nous resterons jusqu'à la fin. Nous ne voulons pas et ne pouvons pas dévancer Dieu. Mais nous sommes prêts à aller de l'avant avec lui. Nous avons la parole de l'heure. Nous avons les promesses pour ce temps. Cela nous rend humbles. Au même moment. L'onction nous enseigne que c'est juste. Renvoie toujours à la parole de Dieu. Chose que Jésus a faite lorsqu'il a été oint. Vous connaissez l'histoire dans Luc chapitre 4. Il a ouvert le livre. Il est tombé sur le prophète Ésaïe. Il a lu un passage et a dit aujourd'hui, c'est écrit, l'Esprit de Dieu. L'onction sainte ne va pas vers tel ou tel livre, mais vers un seul livre, à savoir vers la Bible. La parole de Dieu. L'onction ne pose pas la question ici ou là, elle interroge Dieu. La réponse que Dieu donne a déjà été donnée ici dans la parole. Et c'est aussi ce qui est beau. Quand j'écris parfois sur des choses prophétiques et que je vois ensuite, oui, les liens, la facilité avec laquelle tout s'imbrique, a ajouté Amen. C'est le Saint-Esprit. Il révèle les choses à venir. Avec le passé, na ya lelo atalisango na kati ya sasa yipi parce que nzamba azali oyo ya kalate oyo ya kozala te azali oyo ya lelo ayebi kotia oyo ya kala na ya lelo atalisi pe oyo eza koya liboso eloko moko te ezali oyo nzamba atikala koyeba te encore arrivé qu'il n'est déjà inclus dans son plan. Et le côté koya o nzamba sela kotia na manaka na ite. Sachant tout a bien ayebi malamu akomema manso to na kitoko na lolenge ya malamu. Amen. Na lobi awa mercredi dernier mercredi etikali mais tout à coup na poisa que nous tous qui portons l'espérance en nous, nous ne serons pas laissés lors du retour du Seigneur. Mais nous serons enlevés. Amen. Que notre corps, nos corps seront alors transformés. Est-ce vrai? Le croyons-nous tous de tout notre cœur? Amen. Amen. Oui, vous le voyez ici, vous le voyez maintenant. Ça, voilà, et votre amen était vraiment bien. Amen. Allons un peu plus loin. Nous croyons de tout notre cœur. Et je m'inclus. Je crois à 100%. Que mon corps et nos corps soient transformés. Amen. Quand nous avons parfois un petit problème, nous n'avons pas la foi de remédier à ces petits problèmes, de guérir.
Kama mike boye. Alors nous boitillons dans notre foi. Oui. Tambola tengo na kondima na biso. Dans notre foi. Na kondima na biso. D'un côté, nous avons la foi profonde. Gambo msusu. Tozali na kondima modindo ete zamba ko bongola nzoto oyo. De remédier à une petite souffrance. Kasi kamali kama mukebo okomi kutia makamyo so mabe. Toza na pasi na kondima. À partir d'aujourd'hui, utalelo. Faisons confiance à Dieu. To pese confiance na Nzambe na biso. Tondima Nzambe dans ce domaine également. Na lulenga transformera tout le corps. Akobongola nzoto nyonso. Renouveler un membre. Amen. Peut-il pas effectuer une réparation? Akobongisa te. Akobikisa te. Il est écrit. Et comme ami, je suis le Seigneur. Nazali nkolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Entendu dans le sermon de Frère Branham. Ça fait partie de l'évangile. C'est une partie de l'évangile. Ensemble, nous voulons faire confiance. Quelque chose. Ou ceux qui ont écouté attentivement hier, écoutez la phrase suivante. Que Dieu m'a donné pas pour moi, mon usage personnel, que Dieu m'a donné pour vous. L'avez-vous entendu? Branham a dit, demande quelque chose à Dieu, tu dois attendre que la réponse ne vienne pas. C'est vous qui déclenchez ce don que Dieu m'a donné. Qui est malade doit faire face à des souffrances. Mais vraiment, une telle détresse de sorte qu'elle a besoin. Et c'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un parmi vous les anciens ils prieront pour lui après enloignant d'huile. Leur prière aidera le malade et Dieu prière du malade. Mais c'est la prière des anciens. Pour celui qui est malade. Les incroyants malades. La foi que les croyants malades n'ont pas, c'est quelque chose de particulier. Pourquoi il y a des dispositions différentes. Lisez dans Marc chapitre 16. Allez dans le monde. Prêchez l'évangile à toute la création. Ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris. Mais quand un croyant tombe malade, il doit appeler les anciens qui loindront d'huile malam oba kosenga na bango ata sumuki ekulimbisa kosalela mongo ya Biblia soki bampaka batiami lokola bampaka na eklezia bosalela yango soki moto aza bokono bokende na ndako te tika bapakola bino mafuta po te liloba na Nzambe etatolama. Amen. Laissez-moi lire quelques passages bibliques. Natanga ba passage ya Biblia bon to sambele longo. Hébreu 13 à partir du verset 20. Ko bandela molonga tukumi bale à partir du verset 20. Que le Dieu de paix, Nzambe na kimia, qui a ramené d'entre les morts, memi na bakufi, berger des brebis, mo batele ba meme, sang de l'alliance, na makila na boyokani, notre Seigneur, kolo na biso, Jésus-Christ, Yesu Kristo, verset 21. Tukumi bale no. Vous équipe asunga bino ce qui est nécessaire pona oyo nyonso eza na mutuya pona kokokisa mokano na ye. Amen.
accomplisse en nous akokisa kati na biso est agréable oyo ezali na esengo mpo na par ye Jésus-Christ, na nzela na Yesu Kristo à qui revient la gloire. ye kembo mpe lukumu ezonga boye epai na ye. Amen. Amen. Qui parmi vous souhaite encore Nani entendre kati na cette bino parole? alingi asalela maloba oyo Parmi vous, nani kati na bino que cela se réalise dans nos vies. alingi ete maloba na ekokisama na bomoi na biso totelema Écoutons attentivement cette parole. toyoka liloba oyo Laissons pénétrer en nous. bongo totika yango ekota kati na biso na posa ya solosolo Qu'elle se réalise en ekokisama kati na biso comme cela est exprimé ici. yango ndenge elobami Hébreux awa chapitre 13, verset 20. Hébreu 13 verset 20 nzambe tata na Amené kimia d'entre les morts, oyo amemi berger des brebis, mobateli ya dans le sang bampepa de te l'alliance na makila na boyokani ya seko notre Seigneur. nkolo na biso yesu Cette partie est très claire. eteni eza poleli mpenza Cette partie est très claire. ezaki polele On mpenza vient ce qui nous concerne. Verset 20. tala oyo ezotala biso sikoyo Vous équipe ayoka bino tout ce qui est nécessaire mpo na oyo nyonso eza na pour motuya l'accomplissement de mpo na sa volonté. kokokisama na mokano na ye amen Qui le souhaite? nani alingi yango Amen. Nous amen tous. biso banso Qu'il vous équipe asunga biso de tout ce qui est nécessaire na oyo pour nyonso l'accomplissement eza de na sa motuya volonté mpo na kokokisama et na mokano na ye accomplisse en nous bongo akokisama kati na biso est agréable. oyo Amen. ezali malamu Amen. Amen. amen Et mon fils, en qui j'ai trouvé ozali mon bon plaisir. mwana na ngai kati na oyo nakutani na esengo Verset 21. nazongela eso verset 21 Qu'il vous équipe tout ce qui est nécessaire pour asunga l'accomplissement de sa na volonté. nyonso eza na motuya mpo na kokokisa mokano na ye bongo akokisa kati na biso oyo ezali ya malamu mpo na ye Jésus-Christ, pamba te yesu kristo à qui revient la gloire. ye wana nkembo na ye ezozongela ye seko na seko amen Seigneur Kolo. Dieu Tout-Puissant, nzambe na nguya nous sommes ici réunis devant ta face. tozawa tosangani liboso na yo Tu nous as révélé ofongoli biso ton dessein de salut. mongo no na lobiko Tu nous as fait des promesses. opesi biso Tu nous bilaka as placés sur le chandelier. otilango likolo na biteme lisambo ya minda Jusqu'ici. Maintenant, nous te prions tobondeli yo d'accomplir en nous okokisa kati na biso tes agréables, oyo eza malamu car mpo na yo nous mpo ne ete sommes pas capables. mpo te biso tokokoka Que te ta volonté kasi s'accomplisse. mokano na ye Ton esalama règne vienne. bokonzi na ye ya Que ton nom soit glorifié. kombo na yo Que ta ekumisama parole liloba na yo confirmée. etatolama Que ton peuple bota na yo epambolama toutes les bénédictions de Dieu. mapambolo nyonso to na nzambe kati na yesu kristo nkolo na biso Oh Dieu, o nzambe crée aujourd'hui sala lelo lolenge ya likolo nkolo amen puisses te sentir mpo te bien tososola ete solo yo oza kati na biso amen béni de la richesse de ta grâce. opesa biso opambola biso kolandisa bozwi na ngolu na yo na nkombo na yesu kristo amen Vous pouvez vous asseoir. bokoki kofanda Lorsque nous entendons de telles paroles ntango tozoyoka maloba boye et que nous prenons conscience mpe toza na conscient que nous sommes en présence de ke Dieu, toza liboso na nzambe et plus encore que nous sommes devant lui comme un livre ouvert, toza liboso na ye lokola mokanda efungwami conscient que nous devrons un jour rendre compte toza conscient de chaque lisusu prédication ke mokolo qui a été mosusu apportée. tokorendre compte Moi, na mateya nyonso to bateya biso pour l'avoir écouté, mpona ndenge tosili koyoka yango pour ce que nous en avons fait, toyeba nini tosali na yango na mateya la toyoki parole a pu accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. liloba soki ekokisamaki yango nde ntina yango etindamaki
que nous sommes ici, toza awa réunis dans la maison de Dieu, tosangani na ndako na Nzambe, na ndako na Nzambe face de Dieu, mpona mona elongi na Nzambe, la pure mpona koyoka liloba na peto ya Nzambe, recevoir mpona koyamba lipamboli ya Nzambe. Nous savons Toyebi que l'alliance que Dieu a conclue en Christ, boyokani o Nzambe asali na kati ya Kristo, boyokani ezali boyokani ya seko na seko. ceci est le sang alobaki de la nouvelle alliance, mpe alobi yango lisusu oyo ezali makila une nouvelle ya alliance. boyokani Dieu kondima na a tenu sika compte de notre ezali il a pardonné, boyokani. Nzambe ataleli réconcilié avec bizaleli na biso te, nous. En tant que ayokanisi biso na nous Nzambe. n'avons plus qu'un seul désir. Boye lokola biso bato oyo basungi na Nzambe toza na posa moko ete Nzambe asala mosala kati na biso, Tout ce qui est nécessaire. amonisa kati na biso oyo nyonso oza na motuya mpona kokokisama mokano na ye. Je pense Amen. que nous sommes tous arrivés au point Bo na banze biso tokomi nous ne contentons plus de dire, eke tokosepelaka te confesser de nos lèvres. kolobaka na bebebo te, Pensons vraiment. kasi tozobanza yango Que ta volonté solosolo soit faite. kete mokano na esalama kati na biso. Vous pouvez me croire. Bokoki kondimela ngai Pas seulement dans le domaine spirituel. kaka na makambo ya mokili ya molimo te, Je souhaite véritablement que la volonté de nazosenga Dieu s'accomplisse dans ma ete vie. mokano na Nzambe esalama na bomoi na ngai. Je ne sais pas si vous pouvez me le croire. nayebi te soki bokoki kondimela ngai, Mais kasi nous entrons maintenant dans la dernière phase. tokoti na eteni ya suka, eteni ya suka Nous ne ya savons pas bozongi na combien de temps nkolo. nous avons encore. Toyebi te bangonga nini toza na yango Nous lisusu, savons une chose. kasi toyebi eloko moko Qu'à un moment donné, na mwa ngonga moko na pwasa ce qui est écrit dans Apocalypse oyo ekomami 22, na Apocalypse 22 ekokokisama mpe lisusu, que celui qui est saint se sanctifie davantage. oyo aza oyo abule abulisama koleka, oyo aza mbindo ambindulisama, kasi ngongi kozala mokuse oyo mutu na mutu akotikala na lolenge ya kozala, kasi Vraiment dans le royaume, baoyo baza na kati ya bokonzi na Nzambe, dans l'église de Dieu. na kati ya eklezia na Nzambe, Ils croîtront bakokola de sorte que la puissance de Dieu na lolenge te sera pleinement nguya na Nzambe ekozala kati na bango ya kotondisama, puissante et glorieuse œuvre de Dieu. epi mosala ya solo na Nzambe ekosalama kati na basantu na ye. Frère Branham Ndeko Branham l'a dit très clairement dans la prédication. alobi yango Les âmes polele na mateyi oyo miela kati na boloko, plus, mais c'est encore le temps de la grâce. ezali ngonga na Nous devons ngolu, encore venir au Seigneur. tokoki koya epai na nkolo, Qu'il nous exauce. toyebi kaza koyoka biso, kaza kosunga biso. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, na oyo etali mokolo na lelo en particulier l'expérience de la Pentecôte. nalingi kotanga libiki Passage de l'Ancien Testament, ya Pentecote, de l'Ancien Testament, na kotanga makomi ya kondima na kala, ce n'était qu'une confirmation, mpo boyeba ete ezalaki bobeleli tatoli comme cela avait été promis. ndenge ekokisamaki, ndenge esakolama na bokondima na kala. Joël 3 verset 1. Dans la traduction allemande, c'est Joël 3 verset 1. D'autres traductions ont disposé les Na ndimbola ya balmande Joël 3 verset 1. Joël chapitre 2 verset 28. Dimsozi za chapitre 2 verset 28. Sima na wana Je répandrai mon esprit nakosopa molimo na ngai likolo ya nzoto nyonso, fils et vos filles bana na bino ya basi na mibali bakosakola, recevront des révélations, bampaka bakozwa bimoniseli na bandoto, que vos jeunes gens bino bilenge auront des visions. bokozala na bimono. Verset 29. Oui, tuku mibale na libwa les serviteurs et sur les servantes, mpe likolo basali ya mibali mpe na ya basi mpe na kosopa molimo na ngai na mokolo yango. lorsque l'Esprit de Dieu Tango molimo remplit un homme, c'est na un Nzambe surnaturel. epesi ye eloko moko ya Il ne likolo, peut pas produire. C'est une source
oyo yo moko kusala te kasi ezali liziba na bomo ozo bima kati na tikilo na bomo na seko ndenge balobi na Jean chapitre 7 na mokolo suka ya fête. Jean 7 et la référence remonte ici au prophète Joël chapitre 2 verset 28. Et bah le prophète Joël 2 verset 28. Jean chapitre 7 38. Jean 7 verset 37. Jean 7 verset 37. Le grand jour de la fête. Mokolo munene na fête. Il est debout et s'écria. Yesu atelemi agangi. Soki moto aza na posa kume. Aye epai na ngai pe amela. Alléluia. Andimela ngai. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ebale kopunzwa punzwa kati na ye ndenge likomi elobi. Amen. Verset 39. Il parlait ainsi. Azoloba bongo. L'esprit que devait recevoir. Pona molimo oyo. En lui. Oyo esengeli bato bakodimela ye, esengeli bazwa yango. Po molimo santo ezalaki nanu wana te. C'est vrai. Amen. Avons-nous tous bien compris? Tososoli malamu. Il était déjà écrit dans le prophète Joël que Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Comme maki na musakoli Joël. Ete nzamba kusopa mulimu nae na nsuni nyonso. Le fils de Dieu. Mwana na nzambe. Depuis la Pentecôte. Uta nkitela. Même expérience. Asale libiki moko. Même esprit. Mulimu moko. La même nature divine. Lolenge ya bonzambe. Sont à la disposition. Ezali pona biso. Tous les fils et filles. Pona bana nyonso tu ya mibali pe basi. A dit à la femme au puits. Kolo alobina mwasi na libulu. Soki oyebaka. Nani yango azolobela yo. Yonde esengeli osenga ye. Amen. Yonde esengeli osenga mai ya komela. Kasi mai oyo ngai na kopesa yo. Okozala susu posa na mai te. Awa kolo na biso agangi mungongo makasi oyo aza na posa komela amai aya epa na ngai amela. Nani aza na posa kati na biso. Amen. Nani peza aza na posa ya komela. Que c'est une question de vie ou de mort. Ezali mutuna nazo tuna. Vous languissez, que vous ressentiez, que vous êtes en train de languir. Boza kacha komilela lela. Vous avez besoin de l'eau. Boza posa na mai na bomoi. Car poete la chose est que celui qui a soif qui vienne. Likambo yango oyo aza na posa ayande. Oui. Yo. Il voit la source. Soko ke na ebale. Na ebimela mai. Omoni ba msusu bazo mela. Yo. Olubi pe nga pe na komela te. Il faut que cela change. Esengeli yango ebongwana. Esengeli oza na posa wana. Po oko kango lisusu te. Bongo to ganga. Kolo naza na posa kumela. Le Seigneur l'a dit ici. Kolo alobi. Que celui qui a soif. Oyo aza na koposa kumela. Aya epa na ngai. C'était le dernier jour. Ezaki mokolo suka. Qui a soif? Nani yango aza na posa? Oza na posa? Amen. Qu'est-ce qui est écrit dans le sermon sur la montagne? Ceux qui ont faim et soif. Esengo na boyo bazana nzala pamba te bakotonda. Amen. Alléluia. Atini nzala na mboka. Nzala ya koyoka liloba. Pote bozo wa posa. L'esprit de Dieu, molimo na nzambe, la parole que nous avons entendue et reçue puisse devenir esprit. Lilobo toyoki eko kokoma bomo ipe molimo kati na biso. Qui est vie en soi. Liloba o ezali bomo kati na yango ezo misalela nzela kati na biso. Soki biso tokomi bandimi tozali toyesemi sikate na molimo.
wana tozana posa penza ya libatisi ya Molimo Santo posa penza munene kati na biso moto akoko bebisa likanisi wana te. Comment cela va se passer? Ndenge nini yango ekolekana Diront les gens ainsi de suite. boye na boye te. Une seule chose. Eloko moko Exprimer sa soif. talisa posa na yo loba kolo J'ai soif. naza na posa nazo kufa na posa. Je n'arrive plus à avancer. Nakokende musika te nkolo na ngai naza na posa na mai na bomoi. Haleluya. Ndenge za kitoko awa Jean 7 azolobela boye na molimo oyo bantoma esengele bazwa pamba te Molimo Santo esopamaki nanu te ezalaki nanu wana te po Yesu ye akumisamaki te akemerelamaki te mpo na yo mpe mpo na ngai tomemi posa wana kati na biso toza na motema tosangani liboso ya Nzambe toza na alima na Nzambe na biso lobi toyokaki mpona ebenge eloko ya moke. Oui, voilà, il y a une agitation. On sort de... Koningana ekoti. Ah. C'est bon. Une explosion, une colère. Kanda. Il suffit de peu. C'est kaka kamali kamoko ba muke. Pona koyokisa kaka Molimo na Nzambe mawa. Ekomami koyokisa Molimo na Nzambe mawa te. Que cela puisse devenir une préoccupation de cœur. Wana ekoma musala na biso banso. Simplement à marcher avec Dieu. Totambola bobele na Nzambe. Totambola na Nzambe. Amen. Amen. Tofanda na ye. Qui est en communion avec Dieu même ou en dehors des réunions? Nani yango akukuzala bomoko na Nzambe ata libanda ya bukutani awa. Sa communion avec Dieu aussi dans la vie quotidienne. Tozala bomoko na Nzambe na bomo na biso mukolo na mukolo. Nani yango? Nous ne nous contentions pas de ezana sengo to sepela kaka teke bukola mukolo eyenga nde esengeli tozala te esengeli tobika na Nzambe na kutambola pe na Nzambe kosololaka na Nzambe kosala bomoko na Nzambe na biso na kati na lolombo kati na botangi ya makomi pote tobanda kosala bobele mukanu na Nzambe. Alléluia. Wana na yambo esengeli kotambola nanu na Nzambe. Une parole sur la soif. Liloba. Jésus s'écria. Nazana posa. Jean 16 verset. Jean 16. Si quelqu'un a soif, soki moto azana posa aya ipana ngai amela. Oya ndimeli ngai eloba nkolo. Kati na ye ebale kopunza punza. Lokola mai na bomoi. Une source. Diziba. Ekobimaka kati na biso. Na koyeba kete mumboto na bule. Amen. La semence divine en nous. Mumboto na bule kati na biso. Ekangami na Molimo na Nzambe. Apporte. Oui, manifeste. Ekomema. Ekotalisa. Nouvelle vie en nous. Bomo ina sika kati na biso. C'est vrai. Nous avons clairement dit. Tolobi polele. Makila na mwana pate. Ezo memela biso bolimbisi. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Tozo kosukela une nouvelle naissance. Kati na biso esengeli mbotama na seke salama. Si quelqu'un est en Christ, soki moto azakati na Kristo azali ekelamu na sika makambo ya kaleleki. Amen. Makambo susu ekomi sika. 2 Corinthiens.
peut avoir des témoignages parmi nous. Prendre des témoignages que tout est devenu nouveau. Le renouvellement a déjà eu lieu. Et si le salama, dans le processus de renouvellement. Ozana non eteni ya yesa masika. Pambate bomo ina sika ezali momangonga oyo bomo ezo monisa mapolele. Pour que la vie puisse se frayer un chemin. Bomo emisale lanzala. La vie nouvelle. Bo kasi mosala pona mbotama na sika. Esengele monisa makati na biso. Ndeko Branham atalisi la naissance terrestre. Atalisi likambo na mbotama ya mokili. Être un chaos. Il y a des cris, des gémissements, koganga ezali, kolela lele ezali, du sang, makila, maizo bima, ezabon. Kasi biso pe bomo na sike segele bima. Amen, alléluia. Des réveils, il y a des gémissements, des plaintes, des lamentations, des kolela ezali. Kasi, kasi. C'est alors que kasi. Les douleurs de l'enfance de wanande pasi na kubota yango wana ezoleka na kati na biso liboso ete eloko ebotama ezala mopepete kasi na mosakoli Ezayi maloba ezali ya mpamela bino bozwi zemi ntango boboti ezalaki bobele mopepe boyebi makomi na bule boyebi eloni elobami bana na nzambe babotami na kati na eklesi na nzambe ebaza bato oyo babakisami tolingi koloba polele tozo sepela na nyonso ezokoya naza posa na sepela na motu moko ke 500 personnes ou les 500 000 ata 500 000 ne pèseront pas sur la balance de Dieu. Simplement présent. Ekozala na balance na nzambe te ba 500 000 wana. Bobele nzambe. Ne pu accomplir. Akokisa kati na bango musala na Golgotha. Pas la masse, mais c'est à l'individu que Dieu veut s'adresser. De chinango ezali ne etuluku na batute kasi na moko Zambe azoko sala ne musala yo aussi le kozala interpeller na Nzambe sa puissance nguya na ye oui par sa parole na nzela liloba na ye puissamment par sa parole alobeli biso na nguya na liloba na ye. Je voudrais encore lire passage mususu Esaïe 28 Esaïe chapitre 28 Esaïe 28 à partir du verset 11 kubanda mulongo asomi na moko également cette parole citée dans le Nouveau Testament lilobo etangami na Nouveau Testament Esaïe chapitre 28 Esaïe 28 verset 11 oui c'est par des hommes Ils n'ont pas la batte. Nde na minoko ezoko kolobaka bankota ya bapaya. Nde ya kolobela libota oyo. Pe olobeli bango. Talani. Esika ya bopemi. Donner du repos pesa ni kimia na boye balembi. Tala esika ya bopemi. Kasi balingaki koyoka te. 13. La parole du Seigneur sera adressée. Elobeli bango boy. Un peu ici. Ndambo awa, ndambo kuna. Afin qu'il tombe. Pote bakweya. À la renverse. Bakweya makalikali. Se brise. Babukana. Ou qu'il s'enlace. Ou bien balemba. Et soit pris au piège. Pe bazwa na munyama. Cette parole, c'est une parole très très profonde. Le texte en lui-même soit très court. Pe atako maloba nango moko eza mukuse. En gros, bakomi na munene boy. Groupe distinct. Les uns qui se laissent interpeller par Dieu. Ba mususu ba mitikete nzamba lobela bango. Par l'esprit vers le repos en Dieu. Ba memami. Trouve le repos de kimia na nzambe bazui kimia. Et les
kote pa na nzambe bamususu balingi te bakoloba na bango bosala boye bosala boye kasi bakosala yango kasi na kosala kango balembi bakwei bakokoma te na tina te na bite na bango te yango nazomona mutu yawa tango bazopesa bato makambo ya makasi mingi na esika na bato koto ya bule bayebisa bato boni tango nini esengeli bagene boni ifo basala boye moko esengeli agene na lolengo oyo Molimo Santo akokamba ye tikanga nayebisa bino polele lelo la voix de Dieu, bobele moto ayoka mungongo na nzambe dans la proclamation de la parole na kati na butatu ya liloba pe atala Golgota lokola musala lisikoli ekokisami na nzambe wana nde azwi kimia na misala na ye pe azwi kimia na nzambe moto ya kozwa emoniselo ite akopota mbango ngambo na ngambo. Ce sera cette chose et après ce sera l'autre chose. Ah ba yebiso oyo atiki ayo se mususu atiki kaka bongo ba memani gauche droite. Salaboy asali. Ba salaboy asali. Trouver le salut. Combien d'experts y a-t-il même dans cette génération? Expert bazaboni. Une doctrine particulière. Bazo na matei na bango moko. Que si vous ne l'acceptez pas, soki ondimi yango te faites pas partie. oza kuna na kati te baza ebele. Salaboy nde okomona. Trouve le repos de ton âme. Zwa kimia ya elimu na yo na nzambe na yo. Amen. Na kati na Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Je le relis. Nazo ikomami nazo tanga. Celui qui a la traduction Mende. Oyo azala ndimbole ya Mende. Oui, doit me pardonner. Alimbisa ngai. Ce mot car nani kotanga kombo yango te dans mes oreilles comme depuis l'époque du 3e empire. Ezoko yokana na mato nango lokola eteni ya 3e empire. Mulonga sobi na moko. Oui, iyo les hommes aux lèvres balbutiantes. Ezali na nzela na bato. À la langue étrangère. Pena bibebu ya bapaya. Nde bakolobelaka bato oyo. Yewa ebisi bango. Talani kimia. Boya kopema. Talesika bopemi boya kopema. Alobaki nini na tam boya epana ngai. Bino boye bolembi na kopesa bino kimia. Na kopesa bino kimia. Matthieu 11 verset 28. Oza na posa matei te poto bika. Oza posa na Yesu Kristo na musala kokisi na Golgota pote yo obikisama. Amen. Haleluya. Matei malamu ezana esika na eklezia nzambe na bomoi. Le repos en Dieu. Bopemi na nzambe. Qu'est-ce qui est écrit dans Hébreu? Ekomemi na Hébreu nini? En rapport avec Josué. Na botalisi na Yoshua. Faire entrer le peuple Israël dans le repos. Akotisaki libota na nzambe te na bopemi. Lelo zamba zoloba. Lelo yo. Soki yoki mungongo na ye. Haleluya. Il y a un repos. Bopemi ezali pona libota na nzambe. Haleluya. Qui a déjà trouvé le repos? Nani asili zui bopemi. La connaissance bienheureuse d'avoir été racheté et pardonné. A sosolete abikisami eloko moko to kabole na bolingo na nzambe oyo talisami na kati na Yesu Kristo nkolo na biso. Amen. Personne vous dire fais ceci et fais ça. Kasi lenge ya kuyebisa bino sala boy ko sala biloko wana te. Bondimela na musala ya lisikoli oyo kokisami ne kulusu. Amen. Amen. Trouvez le repos. Tuzoani bopemi na kati ya nzambe.
les autres en paix. Ekutika banso na kimia. Bango pe bazwa bopemi na kati na Nzambe. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Kasi balinga kite. Et tous ceux qui n'ont pas voulu écouter, Ba nyonso balinga koyoka te. à eux, il sera dit, Na bango écrit ici au verset 13, le bami na bango na verset 13. ainsi, la parole du Seigneur sera adressée. Liloba na nkolo ekolobela bango. Il fait cela. Sala boye. Un peu ici, un peu là. Kendawa, kende kuna. Ils s'enlacent. Pe balembi. Ils se font prendre. Ils tombent dans le Pe filet. bakwei na makalikali. Bakwei na munyama. Prisonniers des systèmes. Bazali bawumbu ya Combien batu. sont sortis d'une cage? Ndenge nini bakobima na boloko wana. Dans une autre. Bakangami, balongwa bakangami na mususu. Oh pitié. Est véritablement libre. L'église Kolo, de Dieu salete ecclesia. maintenue par Ezala des règles. na bonsomi. Ekanga matei na matei na bato. Le baptême Kangolama seul esprit na libatisi na molimo moko na zoto moko tozali biteni na moko na moko. Amen. Esaïe 28 na mokanda pa ba Korinto. Exceptionnellement, il inclut même le prophète Esaïe. Ata musakole Esaïe. Je lis 1 Corinthiens chapitre 14. Natanga 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 20. 1 Corinthiens 14 verset 20. Frères, bandeko, ne soyez pas des enfants. bozala bana mikete pona kusambisa. Soyez des enfants dans la méchanceté. Bozala bana na kati ya motema mabe. Kasi bozala bampaka na lulenge ya kusambisa. Amen. Alléluia. Il est écrit dans la loi. 21 comme na mobeko. Ezali na bankota. Ezali na pardon, ezali na batu. D'autres langues. Na kota mususu. Et par des lèvres étrangères. Na bibebo ya bapai. Tena kolobela na libota oyo. Ils ne m'écouteront pas. Ata kubongo bakoyoka ngai te nkolo. J'ai lu la même parole du prophète. Natangi liloba moko wana ya prophète Esaïe. Et Paul, cet homme de Dieu, moto na Nzambe Paul a repris cette parole azwi liloba wana dans la lettre aux Corinthiens. na mokande pe ba Korinto. Il a magnifiquement classé. Atiango penza na Biblia kitoko. Je ne sais pas qui parmi vous peut vraiment partager naebite kati na bino oya kuku sepele longo na ngai kati na bino nazo sepela epakoli moko ezaki likola musakoli ezali likola ntoma epakoli mona pe ezali likola na ngai sasa yipi. Amen. Tomona baoyo basengeli koyo kososola na baoyo bakokaki kondimela yango pe ekamba biso na lolenge moko liloba moko moko ekambama pe kati na biso pe lokola tokoki koloba boye tofandi na makolo ya Gamaliel te. Tofandi na makolo ya Gamaliel te. Nous ne sommes pas non plus des élèves de prophètes. Bayekola musakoli te. Tokoki koloba molimo na Nzambe pe lisakoli na Biblia na nzela molimo. Tout enseignement nous a été accordé par grâce. Etalisi biso na ngolu. Chaque fois tango iso que nous pouvons classer bibliquement tokoki kotia na Biblia et le Nouveau Testament bate ya kala kondima na kala na kondima na sika tokotiango elongo boyokani na makomi wana esengeli etiama na tete motema na ngai pe esepela na komona bongo toyebi te ezali molimo ya mutu te ekosala makambo boye ezali bobele molimo na Nzambe ezosangisa pe ezofongolela biso ezali sembo. Haleluya. Nazosepela de voir que Paul est placé derrière la parole du prophète Esaïe. Comment ete totiami sima na liloba na prophète Esaïe. Paul ndinga saleli yango pe ngai te ezali na Biblia ngai nde moto nalobi yango te. Musakoli atelemi wana
il était dit, et le bami boy parlera ce peuple par des na koloba na mabota oyo na bebe boy ezako beta beta en tant qu'un homme établi par Dieu, le kola moto nzamba tiye ainsi bisope tozo zong se matondi pa na nkolo toute la parole de Dieu. liloba nyonso na nzamba Ainsi dit le Seigneur. ezali oyo nkolo alobi Elle a été inspirée, prononcée esukumami Esprit de Dieu. na molimo na nzambe haleluya Les hommes saints ont bato ya parlé, bule écrit, balobi par l'Esprit de Dieu. basukumami na molimo santo Notre chemin, na kotalisa biso nzela ce que nous devons croire. mpo te toyeba eleo nini tokoki kondima Comment l'apôtre Paul développe la pensée. ndeni tobo paul akokanisa yango 14, verset 22. 1 Corinthiens 14 22 Par conséquent, de parler en langue, koloba nkota sika pas un signe pour les croyants, ezali elembo mpo na bandimi te non-croyants. kasi ezali mpo na bao bandimaka te Que la prophétie n'est pas un signe pour lisakoli les incroyants, ezali mpo na bazangi kondima te me mpo na bato oyo bandimaka très important. eza na motuya Supposons totala que nous avons ici un service divin awa toza na mosala ya nzambe tel qu'il est décrit dans la Bible et que de nouvelles personnes entrent dans la salle, bato na sika bakota na par sale exemple du Japon, de la Chine ou d'ailleurs. Et soudain, l'Esprit de Dieu descend mbala sur moko l'assemblée. molimo mosantu akiti Quelqu'un parle dans une langue moto aza koloba maternelle na de monoko ces personnes. ya bato wana Que se passera-t-il alors? nini ekoleka Oui, alléluia. haleluya Se passera alors quelque chose. eloko moko ekoleka ya koyeba Ces ete personnes non croyantes bato oyo bandimaka te reconnaîtront bakoyeba est ete véritablement solo parmi vous. nzambe aza kati na bino L'Esprit de Dieu est molimo na nzambe azali kati na mosala awa le don. ati nango Parler en langue makambo ya koloba na mokota sika n'est pas un signe ezali croyant. elembo te mpo na bandimi Parle en langue. ozoloba 1949. nazoloba depuis 1949 Les personnes nayebi te ont entendu bato parler en boni langue. basi bayoki ngai nazoloba en langue Paul, qui était un homme de Dieu, polo azali moto na nzambe savez-vous ce qu'il a dit? boyebi alobaki Il parlait en langue aza koloba na nkota na sika koleka bato banso dans les réunions. kasi na makutani Corinthiens, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14 verset 18 alobi Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue. nazongisi matonde epai nzambe na lolenge ete nazoloba koloba koleka bino nyonso tu na bankota kasi nalingi naloba na maloba na mayele na esika ete nalobaka na nkota na sika kota na sika eza mpe na esika nango oyo azoloba nkota na sika azoloba na nzambe kasi awa moto azoyoka ete awa ezali lolombo motu ye moko azomibulisa parler en d'autres langues. koloba na nkoto mosusu Alors, soit le don d'interprétation doit être présent, ata nkota ya ndimbola esengeli ezala po wana Dieu veut s'adresser dans sa langue. mopai azali oyo nzambe akokolobele na monoko na bango Mènerait trop loin aujourd'hui. Écoutez la suite. boyoka ezolanda Et avec cela, nous allons terminer. na boye tosilisa 1 Corinthiens 14, verset 23. 1 Corinthiens 14 23 soki bongo Dans une assemblée, na kati ya lisanga parle en langue. banso bazoloba nkota na sika Et que des profanes ou des incroyants mpe entraient. boyo bandimaka te bakoti Ne dirait-il pas que vous êtes fous? bakoloba te boza bato ya maboma C'est 24. tuku mibale na mine Si tous soki banso baza kosakola un croyant ou un profane ata surviennent, lolenge oyo mondimi te sera convaincu par mpe aye asokisami il se sentira na mai bazokoloba mpe akomi yoka ete asambisami pensée secrète de son cœur. na lolenge ete makanisi ebombani na motema na ye ebimi polele Face
et adorera Dieu. Confessera akokumisa nzambe akotatola solo nzambe azali awa. Je souhaite que tout cela soit trouvé dans le bon ordre divin et salama na alima na boule pe mukano na mulimo santo tondimi que Dieu enverra et donnera la pluie de l'arrière-saison. Tondimi nzambe akotinda mbula mbula ya suka ekoyaka pona moloni ekoya tango ya kubuka mbula ya suka na Zakaria alobi nzambe akotinda mbula ya yambo pe mbula ya suka na ngonga moko pamba te babuki bakokutana na baloni bango elongo bakobuka na kombo na nkolo nzambe na biso akosalete akobota mbuma na butu moko. Amen. On voulait savoir qui Dieu avait destiné pour le service de la sacrificature pour s'apporter les verges. Et je crois que c'était la verge d'Aaron. Et puis elles ont tous été placées dans l'alliance. Mais c'était un arbre. Et les autres verges était resté un Dieu qui fait les miracles. Rechercher davantage la communion avec lui. Aza abelemi pona kusala mukanu na ye. Amen. Apese biso ngolu na ye pote biso tosopela te pona koloba kasi tokanisa ete ekosala mabomo akosala pe kolandisa ngolu na ye akosala yango na kombo na Yesu Kristo. Amen.